so boli bomona El Brina munene El Brina Gaillard yakafumba obetika 3 fois W point na lo boma lembe 3 fois W point poto na poto.com ngai ya en tout cas la mine m'a mbulukela ngai o sai si tu no pona ngai ko ya mawa makasi kona lembi na nzoto. L'ami dans vos journaux, c'est Saint-Esprit, nous savons toujours match za kitoko mosi na kati ya site na bino www.potonapoto.com dina sabino toujours tokozula bino masolo ya kitoko bandiko nyonso obalaka na mboka ya Europe basaka théâtre musique makambo tout o bafandi awa na mboka ya France lelo oyo toyambi ndeko mwasi moko asepelisa bino abuka bino mapanzi na kati na théâtre mais lelo o toujours bomba ye bokomona ye benabi ko bomba peza mabe nef sabino mais bomoni nan te mais comme boyeba la brine babi maman o vraiment babi théâtre je bomona ba théâtre zo leka mikolo na Paris ba théâtre tout les obima kutu pe na kin bozola na ba pièce na bango kana mito zo leka na ba chana kin babi mikolo nde bango ni ba na top la brine babi sexual za nango ya danser to emba mbang to zoyer to eba théâtre atiki ou azo continuer kaka théâtre pour tout que ne moulaïté nadane de konangai gofé image réalisateur à solo l'accès la biso mama la brune balanda bamona boni maman oui bien l'ami boni nzo njo ton casse très bien naza pena kitoki mosti na bien yo ko ina ndako kutanga ndako na bien. Voilà, merci beaucoup. Et maman, tout qui moi, moi, parcours à témoin, qui pour nous, la brune, a banane théâtre na poto. La brune, a banane théâtre, a kakana ba groupe ou na poto. Mais, nous non, la brune, a banane théâtre na Kishasa. Mais la brune, finalement, au banda théâtre, wapi. Merci pour la question. Ngana bandi théâtre na Kine, na groupe Chic Choc Loyenge. Na sala pe na groupe msuti à part bantonzi nde to banda sala partout na sala ka théâtre na Chic Choc Loyenge après Chic Choc Loyenge na yo ya na ngai poto donc na sala ka théâtre na Chic Choc na za na poto siko tellement na kofanda boete na sala na groupe Janify na kana za kati ya groupe Janify tozo tourner tozaki na tournage bientôt la théâtre na biso ezobima c'est toi qui m'as envoyé yo mto tinda inga lingala eza pièce moto saili bino eza ya kitoko to sai na kata groupe Janify na za kata groupe Janify na jouer na poto mais soki na kekini na jouer na ngana groupe Chic Choc Loyenge pour toujours na za kana kata Chic Choc mais awa nazo travailler na kata groupe Janify. Merci. Voilà, merci beaucoup. Groupe Chic Choc Loyenge surtout comprendre bien ka groupe ya Pozanga Dios. C'est ça. Ah oui, il y a mon prêtre vient à Dios. Mais là, ngai na qui na Chic Choc, il y a za quitté. Tant na ya qui mtazwa na Chic Choc za Janify. Après bango ba yo ya poto, après via yo ko ya to tika na vie penga na yo ya na poto. Mais ce que relation na yo na bato batikala na théâtre na Kishasa ba diriger groupe na bino. Bon, la relation bien parce que ce que zongi ce que tourner kaka ou pas. Bon, toi, la relation est bien. Il y a un programme dans une émission de Papi Gen. Il y a un programme dans ce qui n'a qu'à jouer en attendant qu'il y ait un groupe Janify monter en una qui s'assade. Nous jouer dans Chic Choc Loyenge comme nous jouer dans un groupe Nyonso. Nous avons une relation bien avec Nyonso. Autant na kinde na okende boy. Muto obenga na jouer dans groupe ni na boyate. Mais base na ngande oza Chic Choc Loyenge. Voilà, merci beaucoup maman la biso la pour nazo répondre les biso toujours qui te comme aussi mais maman tu ba pièce autour dans la poto autour moi belle non quand même oui na poto na tourné déjà na tourna qui destin
nasalaki destin na ye osala théâtre toka kosala oyo nini nabosani nkombo nango me koya théâtre tosalaki ya groupe ya président na biso ya association président Jean Molai napesi ye bambote na bana na famille na ye mobimba tozwaki théâtre groupe na ye mais sikoyo na association na compte association tosali déjà bathéâtre ebele kalami te ezobima na oyo nasali na groupe Janify. Donc ils ebele quand on ça na ba sketch na olinga na bando ça ba sketch kala mingte na ndo publier on a ba Facebook même na site na yo nini site na yo poto na poto to bando ça ba 15 minutes ba 20 minutes ba 10 minutes kaka ko permettre biso to bando peso bando publier donc ça les continuer ka. Voilà, merci beaucoup Babi. Maman l'a pris au commission na musique. Babi akimi na théâtre abiki théâtre ba komi belé à côté na musique ya solo. Naseki merci pour la question na busante ba mina ngatu ya Facebook pisi bino ba gros bisous na lingi bino mingi ba to ba commentaire bilo na nga o ba ima bilo na ngai tout na balotanga ba kombo na bino émission ezana na lembi théâtre te question na pe amina nga mo atuna ki ngai na lembi théâtre te nde naza boye naza toujours na théâtre théâtre yango mtu salinga yango mtu yebanisi ngai yango mtu sali tout ke pona nazala la brune na ko lemba théâtre te mais musique eza na loba na ko eza passion na ngai musique na yekole on akata chic choc loyenge na bandai ko yemba te na bandai ko jouer théâtre mais jenga Dios moto mo prêtre asala tout ke na yemba yango etikanga na mo ba sentiment mo boye po tellement banzembo ezebele a composer banzembo ebele na ngo o naza nango jamais ko faka boye na tikango boye yango na tana voix na ngaka o naza nango no yemba na ina yemba na banzembo wana naza toujours na théâtre ezelo mo na ko eza nango simple biso to mona ngo eza grave moto soka zaki na théâtre asali musique ou akomi journaliste eza nango elo moko biso ndet na to mona ngo mo grave o mona azaki na théâtre boete to mona na États-Unis ba Elena Gomez azaki osala comédie o bana batala na tongo mais asali ba komoyemba akomo sa pe ba cinéma donc ozo mona eza nango ka normal ya nango normal elo moti naza toujours na théâtre na accompagner na oyemba na moni penda na kati ya groupe ya vena nganga Dios ezaki penda mo formation o vena nga Janify alobaka on a obengi mikolo franco lutumba Viking ba kombo to ba doenza ye sima osus papa mignon papa mignon bi na bosante ba mikolo comme sus na ba soirée ya mado so ogi soirée ya mado au moni posa Janify mais d'après notre ngba musique ni ozo sala o ba tubiso ba tamoki tolobaka musique ya mokili musique ya nzambe ozo sala musique nini. Bon, musique ngana osala peut-être eza ba tunsusu mona yemso na tutanga ba commentaire mona na seki ngana habité na oyemba na leki ba nyonso ba yemba ya mukili oyo ba yemba te omoni mutu amtasala commentaire na ndenge ni tellement la brune ça déjà combo mutu so nga sa base na yo mona lukata combo la brune a mélangeant on a polémique ngai emso na kosana nga comédie musicale na yembi na nga mwa mke bolingo eshikote nga ifimbo mabena nga na mipesa nga nyonso mobimba na pusa tikalelo na mona kaboye na koyemba mke me na sai na ba comédie na kasi comme ndето mona na betazi ndeza nga na osala nga MC za comédie musicale MC za donc pona nga kutu na lobaka na osala comédie musicale na ko osala ke nzembo na bengi na nga ba master bazebele vie na nga ali sala sala ki muntu na ko benga président Mimi 2 minutes Igor 2 minutes aye na bengi Rit Lubanza dio aye to sala na biso mo ba comédie musicale na biso to bimis na biso bato ba seka bato ba sepela o se retrouver pona nga na osala nga comédie musicale. Mais maman a biso la brune. Mais pourquoi préférer quand ça la comédie musicale que ça la zouk, que ça la coupé décalé, ou ça la musique biso moto et biso moko, ya ba congolais rumba, ou ya biso boko qu'on a biso rumba. Pourquoi préférer ça la musique à bon côté? Ngai na do ça la comédie musicale parce que na uti dans la théâtre na comédie. Na za mutu mo be déjà son na fandi, ba master tu ba yebinga. Esi ba Mireille Auchai, ba Cynthia Limbole, ba Arlène Poupée Barbine, ba master nga ba yebi na sala trop son afandi na sexara.
même le président Gianni Faye Franco ba comédie moi yebi sona bando sekise aller lekela ke moko andimate ke yende Franco parce que na linga mingi ko seka trop na seksa ba tout trop ba nyonso baza proche na nga ba yebi ya on a préféré na nga ça na comédie musicale pas de polémique. Voilà, merci moi. Parce que bah comédie musicale au salango single ou au salango album ou au salango maxi single ou au salango. Bon, non, ça là, non, maxi single, non, ça le mono ya muke, ba tout ça ba sepel nango. Bon, là, non, ça là, on a sisi na publié nango na YouTube. Ba to ba sepel nango aprendre siko on est total siko ndenge masolezo kendele. To ça est-ce que le reçu ya bien. Mais premier temps, bo sepel le moto ça la bino au mona ba président Gianni Faye bazana kati, président Jamolai, ba te belé bazana kati ne lo non ça maxi single wana. So na sali oya poto na sisi na oke sko sa na kin na bande on biso baza en kin kuna ya bata théâtre malheureusement qui bo bimsi na vie na nga sai na zaki na besoin to sa ne lo mobe ya ko sexa kaka tozo yemba tozo sexa na biso bato vi na nga sai place oza nzambe na biso aza juste au sala ya minene mabeki bakuto na ngome eza genre na ote na nde na yebele eza genre na ote famille na mobimba mwasi na ye verongia ba courage kaka nzambe moko ayebi. Merci beaucoup na kopesa su mbote na présent sai eska azali ba mbote ya to faisons sai toujours courageux kaka tozana sima na to tiki ote ba mbote ya so na bosa nte grand frère na ngai na eska ozali trésor dilu ya ba dilu mon DG Bambo théâtre et maman na biso musique yango ningo zo sala kaka apo ko zonga la théâtre bo ko mélanger ngo sous na théâtre na loba théâtre eza tournage ne to sala ba pièce ya théâtre histoire pour développer mais on a non sala eza comédie musicale eza non kelo moko mais eza kana kacha théâtre mais non sa mo lo mo oyembi okoboko jouer bo sali mo pièce mo na kat bo sekisi batu ton batu ba tala ngo ba osepela nga non sala comédie musicale na oyemba na zo sekisa mbala mo pe théâtre zo landa donc non ça ba clip na onde bo mona ningi olekela ouais emsu yo po ozala wana rôle emsu no ko chojibe neti ngabe na oyembela jibe papa jibe mpiana nga bat babarono o la mina zo komata imoko na président Gianni Faye pourquoi tu na président o tu na passer président Gianni Faye te yo Gianni Faye te ye pas za rôle là ko ye pe kutu na za za ko mutama solo kutu ye kutu yemba ka sous danger ye pas na kati na za nzembo na yo yemba aza parti na yo yemba asali ba comédie na le président Mimi pas na kati osala ba comédie na donc ba master tout baza osala sala sa to ko sangana ka omona love kutu na za na love so yemba ka danger love ka ya théâtre yemba ka danger ye pe so aza eloko na osala donc mutu aza eloko na osala neti président Jean Molai yesko a beta masola sekisala donc la tala kinga habité eza art déjà neto soto fani ba sekisala déjà photo ça na moi comme ma propre quoi. Voilà merci maman pour tout tali bien musique yango au pour faire ka osaka na bandiko no ba comédien obengi atandi ko nga Sarah Fiona te na moni obengi Mije 30 te bandiko no bas na moni ba se belé ba yemba ko bengi bango te o pour faire ka osaka na bandiko no ka bango e ko simba te pa na bango bendenge na bi na okine na peso réponse la bi premièrement non ça no bandiko na ngana no ba comédien neti duche kapanga kanda lo ba malemba na zelo ne pa osala ndeka lo ba malembe bona talaki na bite ndano soli kuna yete yo kongweza sipu mana yebise dans studio e banda na benga epe azani lo no osala premièrement non ça no ba ndiko na ba comédien pour ezanda kuna ngati na yebinda ku bien après sikoyo emsu par yo na tout ana bato na nyonso tangi to ça na bango pe. Ça va, merci beaucoup. Maman, tu as le logo moko ezo sala biso pasi na bino moko ba comédien pasi. Il y a présent au tukotanga tout à l'heure à fiction sai au tukopunu na moko to PC ba mbote awa na makambo zoleka na par rapport qui au présent sai a violé yango ba tie na prison. Meta kiyo ndenge makambo zo bima après tout quand on te ba kiza mamba lokota c'est faux
était que n'ingi ba komi ko salir bino question na qui on peut présenter Janify na d'autres non parce que va comédie belé mais n'ingi ba komi ko salir bino ba comédien de l'autre peu ko kimpe na mboka moko pe boye bena kini kaka ba jolo ko moko sala kite ba tio yango na mutu pour ba kanga parce que ba linga ko parce que ba ne ko kanilo banda kala mais na n'ingi ba komi valeur na bino ba comédien na mboko bofandi et komi ko kite komi ko sila mais bino moko bozo sentir ndenge ni bino boza na kati ya Europe bozo sentir valeur na bino comme ndenge boza na valeur na mboka na bino ou valeur na bino esili yango merci pour la question et le réseau sanga na passe à makasi parce que et là mona ina loba et nyo se dekana ça émission sur internet moi nanda zana no suka saso na 17 ans soit âge ni kanda zawana kanda za le na landa ki na ba réponse nazo pesa no ngale na taki ka ba réponse na ye na monede yake na bi mwana sa mkolo mwana wa ebi mi ba te jama kolo baninga zo bate papa na mwana mukete yo kana réponse ça papa na mwana mukete atanga kunena za âge na ngabe na ko 30 ans jamais na ko tikolo luba bongo mwana na ndenga zana za 17 ans abi mi bali 5 ba violer na mi bali 5 mais otambola te papa nga kuti nina za mibale na kokati boya ta kuti babike pasi toni et comment ça na soni na batu nsuso bamboka msuso ko saka na biso te tellement que balokuta moko boye comme bota na ba niveau mo ya bien te ça c'est aza parent aza bana na ye ana mwasi na ye OK kokosa likama munene bongo et ça bien te ça passe makasi na muto atinda kyo na muto boyokana kinaye mwana loba vérité ko ata nzambe na likolo ndaza to sito komo koma na biso na bilembo asuka et a bien te sanga passe makasi na hotela be mission nyonso ezo salama na lokuta bazo kosa ya na ye alobaki boso mama mutatindaki échanger comme souci mangam na tindaki donc vérité za na ngote to senga na l'état na biso abinsa saya za ne libanda bisa ya saya za libanda asokipe na bana ye eza passe makasi voilà merci beaucoup mais maman la brine ndenge tozotala makamezo kendele ndenge zolobama balobi tout ça au président c'est ninga zo sibi na kati ya prison ils a la cause ya ba ranking na bino ba comédien entre bino na bino ba comédien na ba boza na poto boza na Europe na ba ba na Afrique ba ranking na bino yango ane comme ko pousser bino bo faire souffrir ba ninga na bino est-ce que ça vraiment ça ou pas yango na suso eloko nga ina pesa réponse papa merci pour la question biso nde toza bina monde ya théâtre toza tata maman mabena biso esuka pa na biso moko delo na mone ko moko ma mode mo boye muninga so asali o mabe we na internet po boma ye mokile ina ye olatsa muninga identité mo ya bien te comme ki aleki boye ba fingi ozongi bo fingi ozomona siko lelo soki makamonga nde yo zo lobana papa ki eza ba ranki na biso mo ba comédie ozomona ke esa salté ngala zana ngai na nga simple mutu kwa mbonge nde na zabo mais conseil na opesa quel que soit problème nini to arranger ngo biso na biso ezate ka ke muninga so salo mabe obengisi caméra ye olobi silisi lelo créer ozolo na mabe pona muninga bon sko lobi ya muninga ozomona lelo so na bande opesa réponse ezapi na bato ba Hollande biso ba condamné bino mo boyokana na bino te po eloba mana ngo toyoka ngo to wanga na te bino mo ba comédien boyokana te to bato baloba ngo est-ce que c'est le kuta bon pona ngai na olobati ke za ya lokuta mais conseil na ngai zaka ake na olobati ke za ya solo ou za ya lokuta mais conseil na ngai zaka ake tozala bana tata moko bana mama moko to ninga ko boma na ate na ba internet parce que lelo la mine papa nanga tozo sala be mission to sala mission lelo omoni to sana yo etika les aggraver internet e boma ate sila ate tozo bota bana bazokola nga Victoria na nganda za ebi tablette très bien ndaza be sora zionga okota boya ebi ka kota boya obima boy to sala biloko mo ezala bien na venir ya bana na biso na venir na biso ezala bien ezate ke lelo yo sali mabe pona muninga muni obi ke mama kama e coïncide ka ndeni o sali muninga mabe après muninga na zui problème tant muninga na zo problème baola tiso ango tozo mona na baliwa ba star na biso belé ya mboka muninga moka leka loba mabene ya lobi mabene ya lobi kuna wana kufi be ya balati so libabe komi ongaite to yiye bakanini tozo sala eze lenge o chenga micro na oloba eze lenge na oloba
mais na oyeba te ke ntango na oloba be ezotikala awa gravé mpo na venir na nga ya bana na nga ya bakoko na nga na kufa na nga Victoria na kobota mwana Victoria na boti koko na biso azalaki oloba bilobaloba bepwani ozomona toyeba nini tozosala internet eza donc nayebi te nde na koloba tozalaka sage. Voilà, merci beaucoup. Na maman na biso la brune babi azo répondre kitoko pe mayelo azana yango na moni ke penda venga Dios a forma penda bana ya solo. Mais maman na biso la brune elo mona ngina loba sikoyo message nini okopesa na mama sai mama mukolo onga na moni mama mukolo mama aboti sai mama mukolo bomba zo tambusa ye akende ba tribunal akende azonga ndenge ozomona bazo faire souffrir mama wana azolanda mwana e partout na yo moko etaki po mama na pa bota yo msa zali ndenge ozomona bongo mama na azo souffrir bongo okosanti ndenge ni peto salon ndenge ni ya liboso na merci pour la question eza passe makasi komona mama bongo tant kuta oloba na émission mona taki basaki na papa Molière na ndeko Eliezer wana aloba ke mwana nanga na leli na tangisi ma misu na ngai na lelaki parce ngai fana za mingi na kokati na lelaki to stuba na sai ile ba oloba ke papa boy na lelaki fana kata ndaku na olela kutu Franco atuninga bila olela beni ngabi yotala mamna otala eza vraiment passe mingi to ebite nde to koloba mais na pesika courage na famille kaka nzambe yemo kwa za juste nzamba za juste yem ta ko juger biso nyonso na bato ba osala malamu na bato ba osala mabe donc nzambe yemo kwa yebi na pesika courage makasi bozaka na courage dans nazo zanga na maloba oloba ki message ni ezo ko pesa na mwasi na mwana bana yango kasi na pesika courage na mwasi na ye kaka azaka motema wakita ye mo avanda kuna yebika mboka ngonde ekomi nango toki sudi solo so parisien mo bwa kende kuna Kisasa amoni ba fimo na aéroport wana bazoluka so pe voiture mema bango so ndeni amemi bango bakoma ka so côté ni na wana ba fia wandi oganga violenga parisien atiki 1600 euros soki $1600 apesi ba fi wana ozomona ke za na nka pasika so to binte bandoluba lelo tilobi donc yaka passe na bato wazo kosa makambu na bato wa oloba lokuta na pesika courage na mwasi na ye batela bana bien eloko nyonso sai we eza libanda ke voiture ndako nini bo encadrer bilo on est bien parce que nzambe yemo ko okata likamu na ye azobima na ye pe kutukala miti ngala za ko nzima akobima pesa mamba lokuta na pesika courage na mwasi na ye bomba bana bien salaka motema okita mbai no so akiti mama ko meme likolo te ko meme pe na sete donc vérité c'est ba na ngozango ya lokuta. Donc vous avez sage. Merci beaucoup. On est avec moi Muki à Robert maman solo il y a fiction ça tozonge sous maman la prime maman la bis pour l'autre fan qui na le solo ya maman oyo lelo azo sala moi musique na comédie toyeba ndenge nini évolution ezokende programme eza ndenge nini soka c'est l'orchestre ben ndenge ni programme ya nini ezokende nini na théâtre babibino mikolo ba succès ba soirée paille ba nini paille lion kutu babi ba lembi bino na ba soirée na lo bana soirée mo tozango le 21 alors dans la banina soirée mo tozango le 7 mars et à soirée ya ba mama nyonso so eboza mama vraiment mama yaka to kutana to sepela to lobela pona journée na biso ya journée de la femme na bengi ba mama nyonso boya ba mina ngatu ya Facebook o nyonso zoki libanga na na tongo yaka to sepela na bengi nyonso boya et au sala bien makasi na malheureusement qui Vanessa Kapinga la Mega nous au Canada moi ezate mais tous en cas de cœur na ina lobela sous soirée msu tous en ngo le 21 tonton Batiki eza le 21 à Lyon donc boya soirée tout le monde soirée on eza soirée nini babi tonton Batiki soirée babi ni mokonza ba soirée na Lyon o bazo ba soirée babi dako be moko soirée ya kotala ya Mado otala papa Mado tu pas parce que Batiki ala mutu na ngai babi boya mona soirée ya Mado la soirée moko donc eza na Lyon to bengi ba tu nyonso Lyon boya to sepela bo mona papa Mado
ezali nango ya mado te biso soko biso tobi papa mado boseka no te boseka te papa mado tobengi bino nyonso boya boya kotala papa mado eza surprise bosentir kaka elle brine ozala mais papa mado tobombi ye nano te bokanisa motu oyo boni bokanisa te ye te mais papa mado bomona ye bozwa surprise mo ya jete papa mado anga utu ya Kishasa oh papa surprise et là on a Victorienne maman surprise donc bakoya bomona surprise mo ya bientôt bombe bino papa mado na boîte de nuit bloc Mbanza na Lyon sortie métro Jean Jaurès na gauche 3 minutes salle papa mado donc boya bo senti de programme dans la pesibino qui soirée papa mado et ça na boîte de nuit bloc Mbanza na Lyon sortie à métro et ça Jean Jaurès na gauche 3 minutes na salle donc soirée papa mado na bengi ba mama boya ota ba mama mado e ba mama mado boya ota la papa mado ko sekanding wana on zo bang ça doit baby ki ezaka mama mado ngusuna papa mado oh biso tolobi papa mado te na bombi yango ozolinga na bisa surprise na nga la mine te tika wani ya surprise fo ba mama baya na ba papa boya to seka to savourer comédie musicale en ebandi to bandiango déjà to bandiango la bengi bino boya voilà merci on a babi ezalaki programme ya soirée papa mado babi soirée papa mado babi boye belé biso tout rozala kuna babi to ya pende belé babi babloka boye tikala rozala te soirée papa mado ba mama boza parce que ya ba papa mado tala biso papa mado to rozala mais pour ba yeba ndenge nini poto na suka programme na yo za ndenge nini siko na minute programme za ndenge zaka ya théâtre zaka ya musique kaka bon programme na ngai ezali ke ebandaki ko dépendre na producteur na ngai eza producteur producteur na ngai aza associé na Dali Monka patron leader Dali Monka patron leader azaki na Angola aye ya ona manda ozele ya pesa nga 6 mois abi après maternité 6 mois zonga na ondongo zalaka Moscou masole banda donc 6 mois nga déjà ekoka mon produit 6 mois nga ekoka kala mingi te na manager na ngai papa Richard Lukau uza rapide na ba manager ole na makila ngoti ole ki poza mimi aza kuna funanité ngamna produit poza mimi na franco ngamna produit poza mimi otala mta pembe na franco ba manager baza ba producteur tout bazali ba moto kutukolo ba kutute donc moto nyoso kini na mima ona poto donc manager na ngai papa Richard Lukau toujours conseil na yo kaka litoi donc ko benda toujours moi litoi quoi nengo pesaka conseil donc masolo siko ebandi 6 mois na ngezo ko kakala mingi te awa donc 6 mois ezokoka petiti kala non mama sala non masolo na bossa inter direct de Luanda donc na Angola na bossa ni te roi Nguvul grand frère propre ya Junior Nguvul donc na bossa ni te bon na peska bambote belé na ba balingangati o balinga Elbrine masolo ngwa ebandi Elbrine munene Elbrine Gaillard elle peut na beteki ka ya munene donc sans polémique dans la lela binonio se trouve malobezongi na mboka non malobezongi na mboka na ngai mais balobi mama komanta nsuka o bato balingaka mo ba dédicace mo ba moya ba dédicace mama pesa mo ba mbote aso balingaka ba bilelo yo to yaki mnamba mba pona kozwa masolo ya mama la prine. La prime en tiki théâtre, comme la musique, il y a la personne qui réponse, dit qu'il y a tiki théâtre, avec contenu toujours théâtre, avec béton rasema, il y a venir biso ba, il y a ba nino ba kokodio quoi, ba pipi dang, au ba nero beta wana ba nino ba zoye ma sana comédie, yépé pareil. Tout maman loba susu. Ah na bosana ki, la singa kamba mo ba question de na lati boye. Na journée de la femme le 7 mars awa na toponi biso nde bato ba olata ti
moto amtala tana ndenge ne mais nga toujours dans sa trop maputa mais journée de la femme mais faut ben bata nama mal à l'aise te moto nyonso sala na ndenge na ya lingeli o moni ke olata liputa la liputa ndenge na beti boyeda bo mona ka ensemble ya moi jipi na liputa eza mama Chantal la couturière hier mtasala nga mama Chantal la couturière donc bozo mona ka ki na bimi na kata journée de la femme le 7 mars na bengi ba mama nyonso boya mama Justine azawana moi si ya papa David tozawana biso nyonso toyamba bino kitoko makasi donc naza besoin na mona ba mama na posa na bino na sina tiela bino déjà adresse na bino déjà na Facebook na ngai donc naza posa na bino nyonso boya ndika na ndo sabino mama la puni babia pesa mo batune mbote bato alingaka itu babi la puni na munene ela munene mo ba mbote na so balingaka o na ba o balingaka na ba o balingaka o tintulu bara toujours azati ona ba o balinganga tingala lela bino fort sans bino no telemate bon na bosanité pesi na nga Clarisse Bibinda mkonjadre Clarisse Bibinda na yebi ki amemela ngata 20 personnes oye kutu deux fois te côté wana boya les 7 to mona na fara et ça la moi bien tala journée na biso ba mama bon na pekisi batu bala tati mutu beta na ndenge na ome respecter ka ke journée na biso Bibinda ka ndo yoki bon mira ya uchai donc tindela nga batu ka yo yebi soirée na o yango wana malheureusement qui bébé Daniela moi bébé Daniela mira ya uchai mama na bébé Daniela Cynthia Limbole maman Emmanuel Iram Emmanuel nayebi ki tozala na yo le 7 wana Arlène Poupée Barbine nayebi ki yo soko za masoleza kitoko donc na boya vraiment le 7 na to mona na biso na bino fara to sepela bon na bosanité ba master nga tout o balinganga batinoso balinganga papa ikoza papa ikotek mes condoléances no yangwana ochobungisa papa mes condoléances ba courage ebele tokoya matanga tokozala bon na bosa interview nga Paul Wawa Olga Fundu na yebi ke to solo na Facebook lobi nga moi santé compliqué mais courage bonne guérison toujours masolo kitoko tokozala zala jour ana les 7 malheureusement que yo ozala te mais na yebi ke o ekolanda sima okoya bon na bosanité mabe ya moi sa papa Wawa mama ba brésilienne na yebi ke ozala talaka yo mtu sala moi brésilienne mwani mama Louise nakata 7 ete na bosanité Louise Kadeko mobala moi si ya Chico Kava na bosanité ba mbote na bino ngwana ba gros bisous na bino yango wana na ndeka bosala Elbrine Poazala na bengi ba master tu ya théâtre mama sala nga tu ya théâtre donc bozala zala sala biso bien meta pinga Marcy Bouja Rit Lumbazdadio Irène donc bino tout bozala jour wana et ça très bien makasi bon to benga ba mama te ba papa pe boya papa la mine talaka mais maman jour wana ti ça et ça bomona ballet kozala théâtre bon on appelle la bino ça mo ba comédie na mikolo to changer G talaka 2015 mbula sika na bosanité ba master tout do ba te bele ba lekinge bele te wat baleke bele vient nga Wabex mafuka data talaka mais maman joue wana boya ba master tout à Facebook vient nga aimer bosika penda a direct d'Angola malé talaka sona ndio loba polémique ngoso la mabe le beta bien sola bien beta bien makasi président Jamolai na bosanité moi na yo président Jamolai mais ma maman esa journée de la femme le 7 wana naza besoin de maman vraiment na besoin trop de maman il y a papi Musui na direct il y a Londres il y a papi Musui na pesi bino bambote belé na maman bon na bosanité ex beau-frère ex beau-frère mobali moi petite sœur ex beau-frère ex beau-frère Chabani please yo moko yebi pe sozali sololati o sola mabe makasi obeta mabe donc ba petite sœur na ngai so bazalaki na minute to ngoto sana mo le 7 héros moi sikitoko makasi mais na lobelo mo pona petite sœur na ngai bato bo sola mabe petite sœur nona petite sœur na ngai mo sala théâtre leki na ngai ma propre héros
mutu asepela ye ne ka nde ezalaka asengi nimero na ye fale bapesa nimero na ye mutu wana asololi na mwasi na ye bapesi nimero ya mwasi na ye bakomolia bambongo na kombo ya petite sœur esala bien te botika ye vraiment atiki ne mpe théâtre yango alongwe na ye mpe aza na ye mpe esu te atiki ne théâtre tosola bien yon biloko nyonso kala mi na otoloba ake tobomanaka biso na biso donc emsu bosala mwa mbeba mobe tembe elongi leki ye bana bayosalelanga leki nanga mabe ya yokufa pamba ya propre te na sepela ye nango te tika eloko ozosala wana soki okontinue totanga kombo no kana internet yoka biso nyonso tofingana totanga kombo nao bon ye moko franco na bango ya bacomédien nyonso Lutumba King tout les 7 tozala na ye wana donc na ba petit ba gros bisous na ba petit na nga ba bébé na ngai Victoria F Agaya Trissa F Agaya yoka ba F na ba F ba FF bana tata moko bango oh tu bomna na maboko na che bona mabo identité ata papa okende ne me bana ba otikala kasi omoni komoni nasekisi yo omoni ke nasekisi yo omona naseki ndongo ti bona maboko bona ti bona maboko papa kene me bana batikali ya misatu soka ya ozala ya misatu so ya ozala na kingo ya 4 te toluka mpe mbongo te toyeka tosalaka bana toluka mpe mbongo te misatu kutu no mpe sikoyo te toluka no masole fanda no bien velanga po firenze les parfums les bonnes ok na yede yo ya kolobesa losa ti mutu no ay kana mutuka boya kana mutu na bosa inte velanga muya na mama na bela ba gros bisous kara famille kitoko makasi na leli bino fort ya edoki nzwemi papa leki ya bana leo Victorien so bana papa leki naza na Angola moi veste sanité Patrick de Souza ebika soara Saint-Valentin tozalaki lekaki kitoko vraiment na ibini na ngolo bate Patrick de Souza bambote no yango wana les 7 au soute wana soirée mso ya ba mama et ma maman ti ça la bien makasi mais ça la bien kitoko donc na benka ba papa pe boya na ba mama na bana to boya bana te to boya ba papa te boya ya journée na biso bo se pesa biso na suki na wana na wa CV sili sugo pour moi na CV yana lettre motivation pour you say lettre lettre motivation papa imozo yeba place oyo soko leke omona ka mutu mususu msu bolala ne bolamkane bobosani. Merci beaucoup. Biso obalingaka site www.potonapoto.com. Nina Sarabino toujours site makasi les meilleurs sites dans le monde entier où l'équipe a site tout yango ba pour la meba nimate. Go fait un message ba pour la meba nimate mo konza ba image et ça bango ba changer je sais changer. Na boso ntende ko nga Djibril mo konza mwana muke Djibril babi Nagata Kishasa Masoza toujours qui tokomo si Djibril na bosa nyote avec Yemoko ndeko nanga susu babi comédien open na tam sa micro na batu babi des fois ta dame sur zolo babi bambo théâtre saf tout ya pourtant Kishasa bambo théâtre bino tout na bosa nité biso tout na kat na poto Yemoko beauté ki ndimbu beauté fela babi les meilleurs cameraman babi on t'a ça toujours image qui toko beauté fela beauté image babi poto na poto bango ta so mingité Nako bandela susu go fait message motema Myriam kitoko mosi na pesi mo de jour na mwasi na ngai o peut Jennifer Lobaka yenta ba la semul voilà Flosibel ya babel motema na ngai mama na Grâce mama na Esther mama na Davina ba bambo théâtre ambara kuzia masuzo dans le meilleur coiffeur na bosa nyote vena nga rombi to garçon pour Medina Gare de l'Est bambo théâtre vena nga ve fausse bambo théâtre na bosa nité Santo Digira chef d'entreprise na Suisse bambo théâtre Jean-David Kambote nkonza Coca-Cola benanga bambo théâtre ska ozali na lobi totambola rande boye match kitoko mos Sarah Fiona ska ozali bambo théâtre ba